la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona kaka makambo ya boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Abonnez-vous massivement na aime la grâce TV chaîne moko ya bien oezolo ba makambo bien oezo lakisa ba image ya bien binomo bozo monango bo s'abonner belé ba fan nyonso orgazi o bolinga ko orgazi bozana besoin actualité orgazi bo s'abonner na aime la grâce TV boko mona ngai na aime la grâce TV. Abonnez-vous massivement. Bizaleli na ya mabome miki non église. Bizaleli na ya mabome miki non église. Obanda kotonga bandi miki no basali na Nzambe. Tanga mate yo fungoli yo pe mate yo komana niveau ko corrige ta mate tata passé qui a dit. Oh baby makamba musique weba o to bete za rythme benga ngo kitweni. Eza pena musique ya ba Congo pena ya ba fond na pena na kati kitweni pena yango beta yango beta yango pena na mulangi bangongi na kosolika ko ba bi rythme ndelu ke lo makamba on ba miomba moko mba le fois ya wera teza mabete on a fait na biso ada yaya alakisi biso nzela so pena la ndie mabeza te Sengalinga muto yemba sur repentance. Repentance ezara bien. Mon yembela batu la kisa batu babongwana, batika masumo babongwana. Et non que boy boté. Frère Nabino Pichu, vraiment aza entouré na ba pasteur. Aza mwana oyo atosa ba pasteur mingi ayokela ka vraiment ba pasteur mingi. Vraiment nako décevoir binoté. Nako décevoir penzambe nanga te ti un jour ti liwana ngai nako zaka na sama kola nzambe oyo wana bazaba ikona musique na biso donc wana baba ta osaka na bango te na lukaki yaya mais na zwaki vraiment tango mona été pour mes zaki na zanga ki numéro na ye OK donc moi vraiment na zo numéro na zaki te mais je suis sûr que un jour tout ça fait tirer na yaya on a grand chanteur on a pena mosali na kola solo. Salut fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs, vous que nous suivez sur Aime la Grâce TV. Babi c'est nos moko. Oui, ça là, bino bolamu, ils veulent faire découvrir bino surtout batalan. La katia Luanda, bisika oboye ba kiteke non batalan pe bazalara. Donc awamo veut dire na katia plateau ya Merveille Mise la Gracieuse, vous continuer à découvrir bango que baza man a talent énorme. Alors le lot actualité na biso même biso na katia sapu, la katia sapu bipa iwa plutôt ko kuta na notre frère Pichu Kitadi, na benga kaete na boy ma lo bapo na beti libaku moi trop na bombi entre parenthèses. Mais tozana ye vraiment taza invité spécial na biso le long na kati ya plateau Merveille Mise la Gracieuse. Donc de bomoni na banda na simalanga donc toye mabisika répétaka. Alors na lingi mako monopoliser malobate akapro ya simbela biso image na kati ya Aime la Grâce TV. A continuer toujours ko sele so musa malamu. Côté biso na chant pour être to solana de konabiso Pichu Kitadi. Nous voici avec notre frère Pichu Kitadi à qui je dis shalom. Shalom, shalom, maman Merveille, shalom. Bonne santé. Ok, Nangola Nzambe zo batela biso super bien. Super bien avec ton équipe, vraiment super forme. Ton monument, toko kangao bisika obo répétaka, mais quand même bana Nzambe oyo lelo bazali baku ya kolanda yo na kati Aime la Grâce TV okolo bana bango nini avant bazwa oyezali équipe banda no mobimba na yo moko les général en chef ozawana. Ok, vraiment, ils allaient pas me mingi, koleka vraiment en émission na bino. Et puis comme on a les bossa bana Nzambe, vraiment Nzambe bana ko pambola mingi. Toyeka lelo pona kono kaka vraiment pona sorti déjà l'album na biso Hérésie. Yango na pensa.
42 boyo ki notre frère Pichou ou tukoyeb sabiso donc Hérésia babi Hérésia album et na ba impact nango na niveau sakanate alors biso peut to ko savourer ngona aime la grâce TV na banda na mobimba mais frère Pichou avant na ebi tokota vraiment na moi lo yembo moko ko pesa biso po ba nzambe pas comprendre que ma mauvais dire et ya bilo anzo to pesa lit mais ba découvrir nano frère Pichou kita diazanani. OK frère na bino Pichou kitadi aza moyembi na nkolo aza kaka serviteur ya nzambe donc asala toujours mosala na nkolo yango wana vraiment oza converti makasi suka babi ba infiltré ba koti makasi na maram na bino yango to tunati te bon bazanga raté mais yolanda kanzela bien landaka nzela bien alors papa Pichou na bike yo amuta bango asuma donc ceux qui to vandi boy ceux to bito vanda bandaka malili seke mabe alors to ko yoka déjà morceau moko to e badaki non to e pe na mambo Hérésia Hérésia c'est perception na aime la grâce TV na tike bino bo c'est perception na ndimbo na moko na to sentir na ba evo na bino bayeba moninga na zako emba bazako ebate litatoli nini esalema na bombo na ngai Barabase o nazalaki Yesu azwi esika na nga na Gogota eza na makasi na ngai te Jésus bayeba moninga na zako emba bazako eba te litatoli nini esalema na bomoi na ngai Barabase o nazalaki Yesu azwi esika na nga na Gogota makasi na ngai te nanguya mpe na ngai te na bolingo na yo Nzambe yango nyonso ekoki o Yesu mingi balobaka soki bakomi lelo bato bazali eza mpona papa na bango to mpona mama na bango ebongo biso bamamoyo bazanga kombo batekaka malewa na famille na ngata docteur moko azalaka te na famille na ngata général moko azalaka te Nzambe soki yo te mosusu aza te Alléluia Jésus kimia na ngai euti wapi esengo na ngai euti wapi lobiko na ngai euti wapi lisekwa Pichou euti wapi mobele yo Yawe mobele yo Yesu mobele yo namoni nanga mosusu te Jésus yembango Hallelujah abotama na se bipai na bipai mokile ningani bamaje bakoki te baye kongumba melaye mwana na pate Hallelujah Yesu aza malamu mwana na Nzambe kumama mokonzi ya milimo ya bato na ekonetola yo oyonde obongi na lokumu masanjoli ezonga mboka wayo Jésus bolo Yesu ekumama mwana na Nzambe kumama bisika yo vandaka na trone na yo na nyango lisusu afanda le 24 veillare bakoki te babaki mituna na bango koloba mosantu bolo Yesu ekumama yo bongira nkembo
Yo pesinga bomoi yo pesinga ipema yo pesinga bomoi yo pesinga ipema naloba lisusu nini bona manso naloba lisusu nini bona manso na bitumba elekele kinga opesinga elonga na bitumba elekele kinga opesinga elonga nakobunda lisusu te mpo nazali molongi nakobunda lisusu te mpo nazali molongi yosalinga molongi molongi na bitumba na ngai nyonso molongi 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 baye bazelaki na kufa batikali na soni baye bazelaki na kufa batikali na soni baye balobaki na kobonga te batikali na soni baye balobaki na kobonga te haleluya lobiko ya moto ewutaka na nzambe lobiko ya moto ewutaka na nzambe makasi na nzoto yaya ewutaka na nzambe makasi na nzoto yaya ewutaka na nzambe libondeli na ngai nzambe na ngai sala yo molongi libondeli na ngai nzambe na ngai sala yo molongi yemba haleluya Jésus nazo déclarer la vie na yo ata pasi na ndako na yo ekokota te po ete osimba mwana nguya na Yesu Jésus. Merci, 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 merci. Baby mama basi. Video ebandi donc quand ozaki vraiment nakati ya molongi fa pichu titre nango yango titre nango molongi. Est-ce que yango déjà titre fort ya album? Ti yango te. Mais tu t'as fait l'album to moni Eresia yango nga hotel seption yango sikezo baniki ba doctrine ezalaka na kati ya mangomba mabe oleka na kati ya mangomba yango to yembi yango na kati yango to bengi yango Eresia donc yango titre mo pesa na kati ya album wana so botali bomona eza mabe koti donc mabe koti to laksa mabe o ezala na kati église donc nyonso ezala kotonga koinana songi donc makambo nyonso mabe moni passer azote ya yo kuna na coin kuna ofungoli bible na yo ofungoli bible ya toyebika bible wa pagano ndenge ezalaka Facebook akoma passer wana koto kama ninga kuna te akibwe yo landa oya yo bazote yo yango est-ce qu'on ni netinda ki yo tant moni mabe koti mingi na église mamoko obimiso na fona beta hérésie on bien ezaki car inspiration venant de Dieu mema ki yo beta la ezaki vraiment inspiration utaki vraiment et pas ensemble eza nzembo moko na salango un peu kala ba 7 ans passés eza nzembo moko na sala ngo kaka nzamba pesa ngaka inspiration yaka so ye mwandambo na komi vraiment yangwana mais 7 ans OK Habitu abi constamment to sali et pas na bino ba sal na nzambe surtout ba yembi et komaka olalo la muki okominze mombala moko côté na mon studio sans même que tout na via nzambe sans même que tout na volonté nzambe mais ce que use perception 7 ans est-ce que 7 ans on a vraiment ni no bande ko bondison na kati ya nzembo po na 7 donc to ko sala 7 ans mobimba o continue ka o komanzembo. OK, ça inspiration vraiment nzamba pesaki. Moi nzambe soka pesio lelo. Ozu otango mpanzi. Okomna otango mpanda pesio sur le boko otango mpanzi. Donc ezo yaka so botali bien na lobi makambe belé na kati nzembo wana. Donc na lobi vraiment ebele bozo atteint koyoka ngo bon mona vraiment na lobi belé. Donc eza nzembo moko esami mbangu te pe kota studio. Te eza vraiment nazola ki ngo tamulai et puis tango na silisi yango na tuna ki basana nzambe belé basana nzambe pe ba pesinga idete pe partir le belango boy vraiment yango bo moni foi nango pena yango na mais to ko yoka ngo quand même déjà na ndenge ya live boy OK yango za problème te OK ndeko na biso Valérie vale na machine mabekoti
brise mikolo nyonso yo wana na bibe na mabokwi kasi bisika yo vandi bato nyonso balobelaka yo mabe kasi bisika yo vandi songisongi mopanzi ya bato ndeko bongwane mama bisoto yaka neglize kosambila nsambie bisoto yaka neglize koyoka mateya kasi oyaka neglize kaka pona kolula kabasi kasi oyaka neglize kaka pona kotonga baninge ndeko bongwane iskibi sozozonge ndeko bongwane tokomila suki ndeko bongwane mukolo na suki kozala basi kolela na baoyo ya lifele Sumwe ndeko bomane tokomina suki ndeko bomane mukolo na suki kozala pasi kolela na baoyo ya lifele mama neglise bayebi yo bongola mutima neglise bayebi yo bongola mutima tala koto bapesa yo pose monini koto bapeso batitre minini nzoko yaka neglize kaka pona kolula kabasi nzoko yaka neglize kaka pona kolula mibale ndeko bongwane tika masumwe ndeko bongwane tika masumwe ndeko bongwane mukolo na suki kozala pasi kolela na bayo ya livele mama tika masumwe tika masumwe ndeko bongwane mukolo na suki kozala pasi kolela na baoyo ya lifele ayaya 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 basali na nzambe bolakisa biso nde yeswe basali na nzambe botiaka biso bosala basali na nzambe botika kolakisa bavoyage basali na nzambe botika kolakisa mabali mutu akoki kobala kasi lobi akotili filwe mutu akoki kofreje kasi vina yetondi masumwe ndeko bongale tika kindoki ndeko bongale tokomila suki ndeko bongale mukolo na suki kozala pasi kolela na bayo ya lifele ayaya 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 tika masumwe ndeko bongwane tokomila suki ndeko bongwane mukolo na suki kozala pasi kolela na bayo ya lifele ayaya 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 basali na nzambe bolakisa biso nde yeswe basali na nzambe botiaka biso bosala basali na nzambe botika kolakisa bavoyage basali na nzambe botika kolakisa mabale mutu akoki kobala kasi lobi akotili filwe mutu akoki kofreje kasi vina yetondi masumwe ndeko bongwane tika kindoki ndeko bongwane tokomila suki ndeko bongwane mukolo na suki kozala pasi kolela na baoyo ya life patso nde nalinga yango mingi patso nde nalinga yango mingi boyoka dose bisaleli na yo mabome mikino neglise bisaleli na yo mabome mikino neglise bisaleli na yo mabome mikino neglise obanda kotonga bandi mikino basali na nzambe tanga mateya yo fungoli yo pe mateya yo komana nivo kokorija ta mateya tata pase kiadie obonga na kate kiadie obonga na kate yoka message bien bisaleli na yo mabome mikino neglise bisaleli na yo mabome mikino neglise obanda kotonga bandi mikino basali na nzambe tanga mateya yo fungoli yo pe mateya yo komana nivo kokorija ta mateya tata pase kiadie obonga na kate kiadie obonga na kate kiadie tika basi batwe tika mibali ya batwe mokolo na suki kozala
Aya, parce que les là-bas, il y a les fêlés. Aïe, merci. Aïe, bah, bisinga déjà, faut appuyer à mouta faille. Aïe, et là, on est nini? Aïe, On a cri de guerre. Moi, je suis bimi. Dans ma bécote. c'est ma belle côté. Ma bécote. Obi, babi, nga koni nani na Luanda? N'ébité? Obité. N'ébité? Babi, les frères Wera. Ya on a réservé qui on a. Babi, pour Anini. Egrezi anem de lukelo makambo. Oh, il y a ça. Babi, frère Wera. N'ébité, maman. Ah, babi, pourquoi est-ce qu'on. Voilà, tu n'as pas Anis comme babi, on frère Wera. Voilà, il retourne. Pour la nuit. Babi, mon rythme beti. Ok. Zenga luketwe. Ah bon, ah, pour les mots. Ok. Naika ko yebisa bandeko, moni rythme oyo. Soki yaya na biso, ezape mabete. Ala. Po musique to betaka musique moko. Eloko kesananga ezala kaka Message, parole. voilà. Message. Ok, rythme oyo navandaki nasengaki vraiment panzambe. Inspiré nga rythme ni na ko betela nzembo oyo. O baby makamba musique ba o to beteza rythme benga ngo kitweni. Eza pena musique ya ba Congo pena ya ba fond wana pena na kati kitweni pena yango babeta yango beta yango pena na mulangi bangongi yango pena rythme to beti Na kosolika. Ko babi rythme nde lukelo makambo. On ba miomba moko mba le frère Wera. teza mabete Qu'on on a fait na biso ada yaya alakisi biso nzela sope na landie mabeza te Blanc a dit le comme abezate mais quand même déjà ko kanzembo yo. Yo moda na ba ndingo teki ba CD na ndingo tamboli na nzembo résultat na ngo peso ezana. OK, vraiment résultat na ngo vraiment super. Nous avons vraiment à visiter biso na nzela ya nzembo oyo nzela album oyo vraiment message na etamboli totali na ba Canada on entend ba image mususu mona tina ba Canada ba vu vraiment message bien ba tumingi ba oyemba ngoma ba tina biso pe vidéo ba zo bina na bana vraiment tout kende pe na Congo vraiment ma camion c'est l'équipe vraiment bien. Là, je dis merci à mon patrocinateur officiel, la chaîne M La Grâce TV. Bah bien moi le maître boss, Zé Azaria ba Poma, hein? Donc le maître boss, babi. Hier soir à Betty matin moi appelé sur PS, je 200 balles qui est se faire soigner. Donc tout ça qui na M La Grâce TV makasi. Il y a un sponsor officiel dans la carte Canada, il m'a tasima sur la M La Grâce TV. To pesi mbote. Biso pe toza bezo toza ba $200 wana. Toza na posa na. On dit mimbata. Ton dit mimbata wana pona soka $200 wana. Vraiment plaisir à trop. Mais fois pichou Tobi au Congo. OK. Mais BTF na lisolo ndeni outi okuti mambo akuna nanu nde na fungola biso na age des jeunes nanu ekendende. OK, kuna vraiment elekaki vraiment bien makambo so eleki bien bande kopé kuna bayambaki nga vraiment bien mais esenga mwa biloka mike tema na bosana kiango awa esenga ifona zonga nanu pona zo biloko wana mais na zonga lisusu pour tout ça la vraiment promotion ya malamu mingi. Voilà. Kuna okendaki par invitation obezai kaka na cadre na yo moko moneka na cadre. Ezaki une invitation te esenga ifona kende yebi kuna eza berceau ya musique na biso. Effectivement. OK, esenga il faut koma kuna ko swana bayaya na kutena na bandeko na biso ba papa na biso Patrice na kutena pe na bandeko na biso ba Bakenda pour solo la ka pour yeba ko bongisa mo makambe bele. Mais quand même loko comme si biso na kati ya hérésie eza album oyo eza tout premier album ya notre frère Pichou mais loko comme si biso to moni quand même ba participation ba te belé ya ba grand frère na yo ba aîné na yo ya musique par exemple to moni le papa Pizo ya Vox Day yo to moni pe quand même ba Daniel Sosola na moni pa participation à te belé mais ni ne tinda kio na humilité na yo wana okende vers bango baza déjà ba aîné à musique omoni na musique na biso toujours ben eloko nyonso so na vie il faut yeba bandeko baleka kinzela wana po bango nde ba peso conseil moni place biso to lekaki biso to gafaki alors yo ko leka wana te yo faut leka boye yango sengaki ko mona na bango ko zwa mayele wana moni ko sangisa pe autobenga rappel moi échange culturel et puis ça rappelle
malamu mingi vraiment yango esengai nakutana na bango tosola na bango mpona kobongisa mwa makambo. Alors na échange ndeti oyo par exemple nga yibi na pesa biso na mayele nani o papa pizo apesaki yo wana za maeso wana vraiment toyiba na mayele na ye nanu ezalaki nini oyo retenir ya moto oyo epa na ye. Bon nasepelaka na na voix na ye façon eyembeli na ye techniquement vraiment aza vraiment super donc on a sepelaka na mingi. Mais tomoni participation est-ce que asalelaki yo mwa cœur te mwa elo monte na kati te asalaki nzembo oyo tomona ya molongi oyo eza featuring tosalaki vraiment na ye. Ok. Alors epai ya notre papa Daniel Sosola ndeko na biso Daniel Sosola tosalaki featuring na ye so botali nango na titre album na biso eza mwana bilaka toyembi yango na ndeko na biso Daniel Sosola. esalaki osoni te kokende vers bango ye déjà dima moi déjà yebana esengi nga funa yiba mayele pa na ye na yiba expérience pa na ye ya makambo nyonso. Mais par rapport à bango, du fait que baza déjà au bayebana on a dit qu'on vient pas, mais ndenge balala na actualité et pas na yo kokekukuta na bango elobela ki onene te leti mutu lokala ndeko na biso lokala Daniel Sosola vraiment na sepela kana yembe na banda mwakala na sepela vraiment na yembe na ye banda kala vraiment omoni ndeti nsembo na yemi na banda ko interpréter bandeko na biso ya yeba palanka so ba yebi mwakala na yemba banzembo na ye ya Sosola na banda ko interpréter nango mingi banzembo wana na lielango pe bambongo na yebisa epe donc na sepela na yembeli na ye so bolandi mingi nzembo ya Eresia bo mona mina zwa mayele vraiment mingi epa na ye moni na zwa vraiment mayele mingi mais ngalinga muto ayemba sur repentance ezaka bien mo yembela batu lakisa batu babongwana batika masumu babongwana et non que boyebote nga sepela vraiment na vandisama pene na repentance. Mais wepi ko bomela be ba pasteur bakop na nzembo te mama on ba sena nzambe oui obomela bango ko na meka na kota oyende ko bomela bango ko na meka kutu te bolandi mo so bayoki mo ba te ya lisusu voyage ezate omoni sende nini omo totsaka bango nyonso sika moko te totsaka bango nyonso te wana bata ba papa soki biso tovandi bwe po bango balingi so biso so bango bazate biso fe toza te omoni donc ça na ko bomela bango kopite bango mo bayebi bango ba passer mutu apesa ngata msuli loba wana omona na loba wana bapasa ebele mpe bapesa ngango ko bapasa belobi repentance batoshaka na bango sute bakomaka okende yamba Turquie ayame kuna okedinda azoyambaka yamba boy azoyambaka siko yo pe rezi oye otelemeli bango teli bango kala tena telemeli bango tena yokali lobo na lobi ya suka bizaleli na ya mabome mikino n'église obanda kotonga bandi mikino basali na Nzambe tango mateya yo fungoli yo pe mateya yo komana niveau ko corrige ta mateya tata pasteur qui a dit obongo na kate qui a dit obongo na kate qui a dit vous comprenez le message dans la message bon boni ba message ndeto oluka babi bozomona kata bilembo ya basana Nzambe wa bongwana bomona quand même bilembo na fa pichu kitadi fa pichu ozamuta bandondo noto tuni karate bo ba système ba gintweni wana apparemment zaka bandundu tomoni mayombe tomoni ba enkoko aluozi te na mboka na biso eza wapi wana kasi mboka na biso vraiment ezali place pena ba kongo nyonso ba wuta yebi na bite fungola biso ngaza muta kuimba muta mbanza kongo place ba kongo nyonso ba bande koja kuna te amshobombe bisoka ayebi papa to anangola ayebi pichu kitadi ayebi pichu kitadi ayebi bien mwana mama nzao mwana papa Ange ayebi sabino bon ayebi sabino na zapenda pichu oya mchubela taka angola to bomaka moto nebi solo soko tuni bandali ka loba ngote yebi biso za ba Yesu partout colonial sonazali oui passe partout OK yeah. Mais tant au bêti hérésia impact et sali et bêti vraiment parce que tout le monde ango si on a bêté le lisolo et que ba bengi au frère wera donc comprendre que non bon banini et côté partout mais comment le résultat à bongo les olo beloni OK na kumisa Nzambe
pour on ezaki souhait na ngai na ndo yebisa nzambe un jour il faut na évangéliser sango malam mpona kombo na yo naza na posa un jour na te ya vraiment namona mpe ndenge namonaka bafreme te baya na biso Matou Samuel badeni ngonde bapapa na biso Patrice nde bazoteya un jour salanga mpe ngolu to grâce na te ya lokola mpe bango on ezaki vraiment souci na ngai un jour. Alors le lope koki sami. Amen. Est-ce que frère Pichu le lo succès yango et Elio est-ce que okende ko plonger na bagegete parce que to binde ti bondo zano bo ngama na bi oba na nzambe. Amen. Mais est-ce que lobby hein les lope na to comme lobby la ma frère Pichu qui t'a dit de partout de cabines d'akunene. Est-ce que okende na ngambo agegete on be ko tukala kana makolo yesu o ya bandi na olelo. Vraiment, nakolo baboye moni frère Nabino Pichu vraiment aza entouré na ba pasteur. Aza mwana oyo atosa ba pasteur mingi ayokelaka vraiment ba pasteur mingi. Vraiment nako décevoir binoté, nako décevoir pensambe nanga te. Ti un jour ti liwana ngai nako zaka na sama kola nzambe oyo oya komisinga lelo Pichu. Enfin Pichu aza fiancé au Bali déjà. Bala. Ah, au Bala déjà. Na Bala déjà. Comment déjà papa ya bana boni. 4. Po nga linga ko kanga mur magaze. Ndesi boda to kangelo da mur. Donc ne ko penza so luli frère Pichu, s'il vous plaît, comprendre à Bala o ki da 4 bana. Donc oya o kota trouble s'il vous plaît. Non, c'est pas le magaze mais nga sali lo zuwa parce que na moni la participation na yo ndeti ya ba kulutu ozwi kaka papa Pizo. Mais tu as vu les grands, les patriarches. Ils m'ont combat déjà. Kamboulou. Les patriarches JPK Bongo, quand tu y es, on a pas icône musique na biso. Donc on a pas bateau sakana na bangote. Na luka ki yaya mais na soki vraiment tango mona été. Pour mes acquis na zanga ki numéro na ye. OK. Donc moi vraiment na so numéro na zaki te mais je suis sûr que un jour tout ça fait na yaya. On a grand chanteur, on a pena Moussel na kola solo. Ah mais le sopema. On a ta moyenne solo. On a moyenne de solo. On a pena moyenne solo. Moyenne solo. Asa azua tenga na zua ngana wekeli alongola. OK, allons la peine. Voilà yana biso. Monto Alexis biso nzela que il faut kendebo, il faut kendebo, il faut que. Na ndé écouter mission mo yaya bravo émission qui toko vraiment na makambolo ba qui vraiment merci. To landaka makambolo ba na biso. Maloba iboza ba mission te. Po mission na ngola ya bia a omona te. Yango te po yaza grand chanteur. Aza vraiment grand chanteur. Soka lobi bongo c'est qui a cosité. C'est biso no sote to landaka yende ka so kendela. Ah fois pitu ndi mine pas zamte ka mission. Ngala tanga mise na olandaka ya ndenga zo azokambela biso mais fa pichu tango ozalaki nano ko inspiré na musique nani ozalaki vraiment source d'inspiration no mingi que so tali grand frère moko azoyemba ezopeso ba char de poule ezopeso pe posa ko koma ko yemba loko ayezaki nani yaki Thomas Lokofe. Ah OK. On a vraiment papa et puis on a qui mwana mukie na chorale Victoire bandeko ya Sebeko Bandal 1 ba ebi batinda ngai na kende ko formation pa Thomas Lokofe. OK, on a zappé na père. Maintenant kende ko formation et suka kindeni. Bon, yebi kandenge salaka na Congo et moi ba transport moi viane la moi passi. OK, olonga bandalo kendaka limité vraiment ezaki moi passi. Toto longo wana isenga kikeno toluka mutu moko moi pembeni po a former ngai kendaki supa ndeko na biso sœur Marie. OK, tozaki pe moi mayele mwanda mundambu ti nzamba sungaki ti peton na regagner koto esengaki na koti su na groupe na biso susu ya Maravilla kuna su ba format kinga su makasi place pena ba pesa inga pena goût un jour ozala pena leader comme place pena ba ya wana pesi bino mbote ba ya fifi ba ya nzeu ba ya nyonso kaka goût ba frère biso ne ba bibi bino so vraiment na pesi bino mbote ya mingi bato bakembisa kyo esi bango pena mutu bakembisa kinga penza kembisa nga pena esprit vraiment ça m'a pambola bon. Alors on a inspiration ezaki à notre frère Thomas Lokofe tokoyo ka moi extrêmement amuke. Est-ce que vous avez une idée à obéter l'absence de moment à Thomas Lokofe? Zakomba ondokele mimoneka wesolele Zakomba ondokele mimoneka wesolele
onzokele ize o nzakomba pamba onzokele ize o aize zoma bende aibe nangalo yaka aiba uwalo yaka Merci beaucoup, Fort Pichu na vu que même Innocente mawayo batamokili baloba Innocente mawayo baimokili baloba kata papa kata oyo kuma solo makambo bon moi ya toma motele ngola maestro nanga makambo ya kuma solo makana tiki pe kiti na koti pe na nyomi pe na kati ya on a limité continuer ndembo ko nyoma na lelango fort on bangala nyonso là je vois Dadine Bapoma Caro Betoko on la linga bino mingi toute la famille Bapoma ba gros bisous na bino bisika bozali hein Ruth, mère de 3 pièces, Nakati à Canada. Là, je te salue en passant. Alors, papa, je suis Pichu. Si biso bino ba yembi yango là iloko zo sa biso pasi bolingani te finalement ezanini ko tiana ba poison ka bino bamba suko boaka na kutu koloba te ko finana na kati ya concert en plein concert bozo fina baninga muninga soka leki fotia ça toke déconnecter piano guitare o ekoki ozala ka instrument pour muninga échouer finalement c'est quoi au juste na kati ya bino ba yembi ya Angola. Bon, merci pour la question, mais en tout cas, je peux me informer. Vraiment, on a une remarque qui n'est pas si on se va vraiment, tout ça me bien. On a vraiment bande vraiment bolingo. Vraiment, on a évité, vraiment, on est bien. Bolingo na hypocrisie, tu assures. On a évité. Yo to soke fo menga na omona ngote nga na omona nyonso eza bien. Oyebi katsa mitema na biso saka mutu moko nzambe. Merci beaucoup. Alors, un petit message. Il y a des fans, on a déjà consommé, il y en a aussi les lots découvrir Frère Pichu pour la première fois. Na kati hérésie ni no koko yebsa bango. OK, bande konangai vraiment eloko no yebsa bino ezaka nini. Vraiment besoin temps ya koyoka album na biso oyo hérésie. Besoin vraiment temps koyoka ngo. Toi on a 12 titres et album na biso oyo. Bon, on a vraiment un message à kitoko nzambe inspiré et pas un de konabino. Boza vraiment terre koyoka ngo malembe koza no précédé malembe. Et puis bandeko baza musika so ngozo album na biso kotaka na YouTube ozo betaka ka adorador PK Virange PK lokwa Pichu Kitadi obetika PK donc PK P naka obetika adorador PK Virange au mon ambamoko na obima wana au mon album na biso ezawana et puis makam na biso presque nyonso ezawana vraiment ezali pamboli mingi pona biso nyonso. Alors déjà na mois de mai surtout au Chokota organiser le terme sur mai juin juste avant tout comme à la fin de l'année organiser concert monté live monté pour na bana nzambe ba savrer le sous hérésie ande to yo kamaloba nzambe akitoko boy. OK, merci vraiment merci. Les 8 OK les 30 voilà pour l'émission moké pour na manager na biso yem tayo pesa programme nyonso bo yo kaya pesa programme nyonso ya groupe vraiment to bon sama makamba bien ba to beta ba concert moko et ça la vraiment de to lobaka ya acoustique vraiment et ça vraiment concert moko bien et puis to préparer concert moko ya public que pour na sortie officielle album na biso vraiment mabongisa bien ezali et puis tom soupe tozana pe na mois déplacement son nzamba lingi so makambo esili pour vraiment eloko epesa biso pasi makambo moni tom souboza besoin de déplacer même pour déplacer ça te contenir makambo vraiment toyebi ke mabongisa bien ezali na siton manager na biso ya boyo kaye en robanios. Merci beaucoup. Le cours proposé biso déjà manager non c'est là où peut déjà quelques shalom nebina groupe mobimba au surtout et soutenir qui biso ngana epsino da merci beaucoup parce que toza ma ya mama très bien chaleureusement toza qui m'a bien accueilli tout le monde na baval instrumentiste yambi biso qui to makazi mais ngana on sepela au pesa bango déjà ba shalom pa batonyo so oyo balinga Frère Pichu Kitadi avant ngana to kabwana po manager aleka koya ko pesa programme ya groupe. OK, merci vraiment nzamba pambola surtout batali boso ba passer nyonso ba soutenir biso
nzela prière vraiment nzambe ayeba na kopambola bino na baconseil na bino makambo nyonso vraiment nzambe ayeba na kopambola bino et puis nzambe ayeba kopambola lisusu producteur na biso bino moni awa nyonso ndeko na biso Garcia vraiment nzambe ayeba kopambola yo ndenge ondimi osoutenir lisanga oyo na ndeko na biso oyo tobengaka directeur na biso Nzomikap vraiment nzambe ayeba na kopambola yo vraiment na bandeko na biso nyonso baza libanda batouche badadi bato nyonso basoutenir vraiment biso vraiment nzambe ayeba kopambola bino et puis napesi lisusu mbote na groupe na biso wapi esika frère na bino Pichu abimeli na groupe Jima vraiment nzambe ayeba kopambola bino na Chorale Victoire vraiment basali na nzambe nyonso so na bino ntango akombola bino na kobanda lelo ti so mokolo nini vraiment nzambe ayeba kopambola bino vraiment merci mingi pase nzuzi beni nzambe ayeba kopambola ndeko na ngai tonton Lambiki na Sapu directeur na biso Ige mokambi na biso asungaka biso vraiment na prière butu mpe moi ndeko na biso Nzuzi vraiment nzambe apambola yo na mwasi na ye vraiment nzambe apambola bino et puis napesi lisusu mbote makasi na mama oyo asungaka ngai oyo ntango omoni nga santé ezama bien mama Teresa Sadi nzambe apambola yo vraiment nzambe apambola yo et puis oyo eza lisanga bandeko tozalaka na bango vraiment oyo ndeko na biso Rite ok ndeko na biso Joël ndeko na biso Francine ndeko na biso etobengaka ye Pomba Group ya Pomba Group donc leader na biso ya groupe ya oza charge taka ndenga vimba fait tellement bon monoro amen vraiment tozana ndeko na biso ba Valérie vraiment bandeko nyonso bazana bandeko mosusu mpe mo empêchement ntango mosusu baye te bama problème ba santé toyebika nde makambo yango ezalaka en plus awa tozala ngola ya mboka moluka ok vraiment merci mingi na bandeko nyonso vraiment basungaka biso na nzela nyonso vraiment nzambe apambola bino vraiment merci beaucoup papa Pichu nga na biso déjà tosepeli vraiment na bolamu osali biso na kati ya mais kintwenye wana etiki biso na posa tokosepela manager na biso ya opesa zo programme ya groupe parce que vraiment ils a télé ils a média alors ngonga mweza ngonga tosengi na manager na biso voilà là tous ça déjà dans les grands managers pour un programme na biso à vous la parole Elboso na ko se présenter comme on a Philippe Makela nayebani mingi na kombo ya papa Fifi nazali manager na kati ya Pekapa Vierange programme na biso eza vraiment moulaye mais na moment oyo tozali na ba tourner na ba paroisse nyonso et ba église nyonso po eza kaka toponi église te toza kosala tourner pour na kosala ba vente et puis peso ki boza na posa ko tobeta tokobeta ya mibale toza na concert acoustique toza ko préparer après concert wana l'idée la kobima pona mabongisi kaka ya groupe pona préparation tango kozonga le 30 août toza na concert à monene concert wana ekozala na droit d'entrée 2000 kwanza oya kokota na concert wana za na droit ya disque donc ekozala kaka na Sapu na salle moko boye si toyokanaki na yango yango wana oyo eza vraiment ba préparation ya groupe et puis na kosepela mingi bato botika ko juger parce que disque oyo eza pona kobongola bato mitema posa na biso vraiment yango wana nayebi te soki peut-être oza na likambo mosusu
programme na biso juste un groupe ya papa Pichu yango wana pongonga mizangonga. Merci beaucoup papa Fifi, papa Philippe. Fifi maloka à moi si mais on dit mika pour yo mon polinga ngo mingi. Alors merci na binona so bolanda ki biso donc on comprendre que le 30 vraiment to conserver ba ceinture na bigé communiquer moi et coller capé na aime la grâce pour na ba programme ya ba concert place Kozala. Là je dis merci pas ya papa Pichu Azaki invité spécial na biso parce que tout tendrement na souka papa Pichu merci pour na accueil na yo, merci papa Fifi, merci équipe Mobimba. Vraiment nous vous sommes de cœur. Je dis merci et pas ya confort nanga moke hein, moke show. Gros bisous à toi bisi Kozali, ba force belé na bino so bolanda ki biso lelo. To pesi bino merci. Vous continuez ko s'abonner et ko sa biso bolamu. Ciao ciao. Au revoir.